ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Voilà, merci mesdames et messieurs. Bonjour, on peut beaucoup à travers l'émission de Talk na ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Mbote na ba tout ba message pour biso, to pesa ba information o ezali très na politique ya mboka na biso, na makambo nyonso oyo kolekaka na mboka na biso. Alors bandeko balandi na utaki ko sala émission na Maître Bézi, Oyo Azali, combattant résistant, il y a MLP, Oyo Azali, il y a cher, parti cher, il y a honorable Franco Diongo, le héros vivant. Tout le monde qui m'a cambo, il y a Voice, Oyo Tambola qui a honorable Léon et Malemba, par rapport il y a l'allégation qui y a Franco Diongo, Oyo les en 2016. Alors, Maître va démonter qui information, Benga qui est, Afinga qui na téléphone, Oyo Tambola qui. Alors, l'élo jeunesse. Ligue de jeunes, il y a MLP très fâché. Balobi, bakoko tika makambo ele kabongote. Nayango, toye awa poto assister na une forte déclaration. Balingi batalisa nini bakoko yebisa honorable Franco Dio et honorable Léon et Malemba étant honorable bayebisa que asala attention. Alors, on retient commentaire militaire. Toko tanakati to landa ndenge nini ekoleka nini bakoloba na déclaration na bango et puis tokuta na suka poko to meka ko désannoncer émission na biso tokota na bengi sibino po na pesa moi message à muke on a pour ça na pesa en tant que fils politique il y a honorable Franck Diongo nazali ngai moko te nazali na bande konanga ya parti et lokali boso na kosenga ete na peuple congolais alimbisa biso. Pourquoi? Parce que les nature na biso MLPT ya kolanda buzoba pe ko répondre na buzoba kasi na lingi na bakaka boy oyo nyonso temo na ba réseaux sociaux makasi mafinga ya mabe oyo uti epai ya Monsieur Léon Nembalemba di papa Molière potozui ba coup de fil ebele pamba ete mokili mobimba e regretter makasi pesali bango passe na banjure na maloba mabe oya bimisi et vis-à-vis ya bandeko na biso oto bengi ba garde corps ya honorable Franck Diongo pe na honorable Franck Diongo Samba na ina loba boye ce qui réellement Monsieur Léon Nembalemba aza moto oyo aza na makanisa aza na bongo. Ce qui est vraiment raisonnable, est-ce que makambo ya lobby wana ma finga ya mabe o ya lobby aye baete même nzambe na likolo batonase na biso bae politique bana honorable Franck Diongo to se pays na ngata mokete kasi biso na éducation pe na sagesse otozanango oye uti epa ya papa na biso honorable Franck Diongo tokozong sa mafinga te mais tokomeka ko recadrer certaines choses babengi Monsieur Nembalemba na téléphone pamba ete epa ya garde corps ya honorable Franck Diongo bato nyonso balandi ye na émission Bosolo na politique Bosolo na politique. Il y a lobby na kati ya boso na politique ete ya solo et que ya monaki ya zalaki témoin ndengi ba garde corps ya honorable Franck Diongo ba betaka ba soda ya Kabila ezali belo kuta e osala ngai passe na komona ete tata moko ko la papa Léon Nembalemba akeno ba loka buzob loka lokuta vivre na ngote soko lia kimbongo okene ko défendre mutukuna na émission ce qui y a bosso na politique. Mais il faut que nous défendre mutuna yo. Au lieu de babouzo ba makambo yo yebité. Au cause sa population munene et puis au cause na population na kombo ya mutu munene. Ya honorable Franck Diongo ke ba garde corps Franck Diongo ba beta ka ba soda. Donc le kuta oyo ba bambaka Franck Diongo na kati na justice ba bambaka à l'époque ya Kabila. C'est que na moni papa le azaka complice le koana. Comment confirmer buzoba
bêtise lokuta ya makasi ya makambo oyo ya monaka bete papa na yo lemba tokofinga yo te pamba toyebi ke wana eza éducation na yo soki moto akofinga mama na yo akofinga moto mama na yo akofinga moto koko na yo akofinga moto lokola donc ya komona moto na valeur te akofinga oyo ana bouche facile ya kofinga biso to parce que tomoni ke wana eza éducation na yo éducation ya mabe oyo oza nango kasi biso bana honorable Frank Diongo na éducation ya malamu to wana nango tokozongisa mafinga te mais tokoyebisa obe boye 1 ezala mbala ya suka oloba buzoba na komba honorable Frank Diongo. De 2 honorable Frank Diongo aza na poids politique na yo te lelo soki batangi alternance ya mboka oyo bakotanga honorable Frank Diongo il a souffert dans la chair moto a combattre Kabila soki le honorable Frank Diongo andimai koza na prison par le baka niet Kabila sa 3e mandat na tango honorable Frank Diongo za ko bunda pour régime ya Kabila kende yo salaka ko kende ngakati ozalaka moto ya Kabila pozo liambonga Kabila pe to mona ba TV ba kangaka chaîne na yo to mona ko bondela Kabila kasi moto ko finga aza moto abundaka pazo bunda abundaka pour alternance na mboka oyo ya tika ko senga Kabila pardon te tango yo za ko senga Kabila pardon OK kingaka ko senga pardon moto senga pardon afunga TV na yo moto monaka lokwa ya komaka nzambe na yo lelo pe yo moto okaka ne malemba otiki yeto trahir yete okomi e pa mususu na FDC kasi tomoni ke éducation na yo éducation à mabe tolobi ete honorable Frank de oyo ko finga wana azalaki opposant de taille à M. Kabila pas azali opposant de taille siko opposant de taille à M. Kabila soki batanga ba opposant oyo ba bundisa régime ya mabe ya l'état moyini bakotanga honorable Frank Diongo Chamba oyo aza na niveau ya poids politique na yo te soki batanga babe politique na mboka oyo bakotanga nembalemba te donc komita yo politique te pamba ete na tango honorable Frank Diongo azalaki kobunda mpo na mboka oyo azoloba niet pas question à 3e mandat pas question à l'état moyini peuple a souffrir akoloba mpo na peuple yo lobelaka mpo na peuple te toyebi émission na osalaka wana eza émission wana obengaka soki émission mpona eza émission ya babola te émission ya babola te ezali be commerce osalaka eza be commerce osalaka wana ya commerce eza commerce osalaka pamba ete na émission wana bato bayebaka te honorable Frank Diongo na prison ntango bavoka balekaka na émission na ya babola bapesaka mbongo alekaka ofele te ezalaka pas moins de $1000 oyo bapesaka soki ezaka commission ya babola banga pesa mbongo te soki ngoloba Frank Diongo tokoyebisa yo Frank Diongo aza nani moto oyo kofinga Frank Diongo tokoyebisa Frank Diongo aza nani Frank Diongo azali un grand homme politique ya mboka oyo ntango mosu oyebaka te aza parmi le corps de la constitution oyo ya mboka oyo aza moto afandi pembeni ya papa Tshisekedi pendant mbula ebele pe atraîner papa Tshisekedi ba photo olegisaka wana okopesa mbote na tel okopesa mbote na politique okopesa mbote na politique wanda ya ba photo kasi ya fan na papa Tshisekedi pe moto atika na idéologie papa Tshisekedi ali ye wana soki osana mamba koloba te tika lokuta tika osana obe Frank Diongo pamba ete ya moninga na yo te nalobi aza moninga na yo te na poids politique osana poids politique na ye te soki batanga ba politicien makasi ya mboka oyo o bandima ko kufa bandima ko se sacrifier ezala ko ayote papa lemba moto zo akoto yebi yo malamu moto FCC o mesala ko zo ba corruption parti par là ezali honorable Frank Diongo nde bakotanga ba ye politique makasi ya mboka oyo azana poids politique na yo te pe yo za politique te yo za commerçant moto zo ka mbongo ba corruption to yebi yo malamu émission ba bolo sala ngo pour s'enrichir ezate pour ça ba bola jamais soki bato bavota yo ntango mosusu mpo okosaka population soki bamaka na effigie ya FCC balinga bavote yo te et puis soki honorable Frank Diongo azalaka na prison te yo kanisi ya solo mpena ya solo aza na prison te yoka yongo ozava wana ozwa yo honorable Frank Diongo aganya yo banda kala na lukungo tiaka obimaka na 0 voix honorable Frank abimaka premier honorable Frank abeta yo na lukunga soki ya solo mpena yo ozalaka ya solo mpena po politique
On fait à Betayo, na Lukunga. Na Mapona, mais ça m'a Lukunga, Betayo, na Lukunga, c'est un ami, balé bien noté. Alors, les communes, tout le monde qui est la jalousie. Et comme il y a jalousie. Et comme il y a haine. Mais il y a que haine est bondoki. Jalousie est bondoki. On a un problème na yote. Et puis, quand on lobby, on a que garde corps. Il y a un enfant qui va bêta, soda, et ça le kuta. Tout le monde était solo, yo penso aux participer à la carte, il y a complot à l'état moini. Pour qu'on déstabilise, on aura le fan qui dit. Car si biso bana on aura le fan qui dit, on te lobby était. Niet. Cette fois-ci, tu peux même message dans mon tonios. Pourtant, on se monte à mon nez, on a le fan qui dit, bah finga ka répondre à kate, et ça inde motem à mon nez, il y a un homme politique. Il y a un grand homme politique. Le roi papa de Sekedi. Bato ba finga pas de Sekedi, balébélé à répondre à mon la TVT. Le roi n'est pas allé descendant papa de Sekedi. Fils politique papa de Sekedi. Ata ba finga ye, moté à mon nez na ya senga merci na limbi sibango. Gato moni était et bingo comme ningo leka. To pesi même ultimatum, il y a un autre lobby na oboy. To pesi 48 heures na lobby en sous na bakis koloba. To pesi 48 heures na papa lemba Léon lemba. Mo fingi ya ba mama. Mo fingi ya ba homme politique. Moto azanga éducation à malamu parce que honorable malamu ko finga nengwana te. To pesi yo 48 heures. Kende ko s'excuser kuna les cas kuna na mission les gars qui na boso na politique. Senga ba excuse. Na marambo lobaki na propos mabe lobaki wana. Mbalo kuta o lobaki. Na lobi du sous to pesi yo 48 heures. Soki te tokokende na yo tina suka pe okobangisa moto te poza na eloko bangisa moto te yo Léon lemba tolobi be boye susu Léon lemba yeba ke justice na mboko ezali soko sakana kana bato na tango ya Kabila yeba ke na tango ya président Fatou Tshisekedi l'état de droit pe justice na mboko ezali. Au comment on a mis des ordres, il y a 10 ans de prison pour dire que non, l'État, justice, n'a pas quoi zongi. Ce qui, après 48 heures, au sengi, pardon, to s'excuser, zonga la mission la kiwana, pe senga pardon la mission la kiwana. Ce qui, au senga, to kokene na yo, tina suka, lemba. To monique, ozana bouche facile. Oebi ko finga. Pamba, to monique, c'est éducation aux hommes, au moins. Ya ko finga. 14 ans, je dois finga te. Pour pamba, était. Ce qui est un poids politique, il y a un honorable Franck Diongo. Tu dois te répondre, tu répondre à un poids politique à Franck Diongo. Mais le coup, on a un poids politique à Franck Diongo. On a Tina Kolanda ou Mingité. Mais tu peux sur 48 heures. Tu as dit 48 heures. Kende, pour s'excuser, zonga na émission. Pour la politique au salaire qui wana. Ce qui était, tu kende na yo tina suka. Ndeko, neyo lemba. Soit-disant papa Molière. Ogobangi sa motote, pe ozan eloko ogobangi sa motote. Oza régime mususu osakana batute lemba. Oza régime mususu. Oza régime ya notre président Félix Antoine Tshisekedi. O justice zongi. Bamba eti o nyoso fingaki. O nyoso lobaki. Même ba mama. Bino bo fotaki moto ya boye. Ako finga ba mama na yo. Maman na yo na bi maman na yo muto na respect ba maman te. Pour par exemple moko les qui na TV, ton na téléphone a finga moto maman na ye jamais. Ça prouve que même honneur ya maman, respect ya maman ezali te pa na yo. Respect mais ezali pa na yo, yango na sengi na bato nyonso ba votaki soki ba pa lemba néon. Ba maman boye ba ete bamba ete moto a fingi maman na yo, ezali ko la fingi basi nyonso. Ba maman papa le lemba na respect na binote oh non ça le banam ça lokuta pamba ete monta ko finga moto mama na yo ça veut dire que azana respect la mama te moto bo vota kinde ye wana o ko finga ba mama ya bato Léon lemba yango to lobi na yo 48 heures kende na zonga ba politique wana yebisa ba imboka kende o na ba ki lokuta soki te to kokena oti na suka po oza eloko ya ko sala te. Pour que banque sa moto te. Pour que la banque sa moto te. Merci. 3 questions. Oui.
Na ko répondre boy. Immunité parlementaire et sengi moto finga. Immunité parlementaire et sengi moto azanga respect na ba mama. Na no mona te que justice et l'ongole mutu immunité justice a sengi a commis justice a commis l'IP assemblée à savoir l'ongole immunité parlementaire. Est-ce que sengi a solo moto le rose immunité parlementaire au finga kabato, au finga mama ya bato, au finga ba mama ya Kinshasa, ba mama ya Congo. Pas mettre ngana ko finga mama na yo za respect c'est bien banga même mama na ngaite. Le corps va pas le lemba lemba ya ko finga mama ya bato, ako finga mama ya garde de corps. Ako finga et puis alobaki malamu na ye moko mama na ye. Cela veut dire que non. Asa respect à maman te. Cela veut dire que non éducation na ya éducation mabe. Imité abo manasima imité parlementaire te. Que ya ko finga ya ko n'importe quoi. Pour yo loba nini ke yo loba ete ponga za imité parlementaire. Na pas un exemple moko. Eza na ministre provincial moko ya intérieur. Asa be député provincial, asa be ministre, asa be ministre. Le loi sukiwa. Oh ezali justice ya régime parce qu'il y a l'état mo unité. Oh ezali justice oyo le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, oh alinga zong ça na ordre. Ezate justice la kala ebe bozo pour imiter parlementaire bombi o eza sundenge wana te. Yo ko finga ba maman. Moto oyo président a respecté. Moto o président lui a respecté. Le président sur la fang donc a respecté. Bato o même na mokili ba bato pesa lo kumu de ba maman. Ba maman o maman RDC ba moni pasi mingi. Na viol, na ko finga ba mbebele. Yo sous député de la TV o finga ba maman pour imiter parlementaire. C'est quoi ça? Tolobi 48 heures. Soka sengi pardon te, toi qui n'a émission na te, to ko keneti na suka. Ça va. Oui, question ça pour comment ni mettre à fond de moi qui menacé na ba propos de sécurité na est-ce que parti besoin sur sécurité parce que voit que non ayi pas na yé c'est une adresse na yé là sécurité na yé pas comme ça pour ça et aussi deuxième question ça dit est-ce que Oloka mon amboka tango ya leki na boso na politique a lumba lokuta likolo ya bato likolo ya bagarde de corps Franck Diongo ba sala kité bagarde de corps Franck ba beta ba soldate bamba ete wo ezaki ba montage o ezaki ba bloc moko monter na l'état moyini régime passé kasi esali garde de corps ya garde Franck Diongo passe bamba ete moni kamba sala kate ba souffrir na prison na kamba sala kate yo lemba nembo le kana TV confirmer yango ke ngana monaka yango. Mais nous avons le kuta. Et ça le kuta. Peu que le banaye que na yebi yo, na yebi numéro na yo. Mais oui, yebi numéro na. Ma bende soki garde corps no fangi dongo abenga. Tango ya leki na boso na politique a lumba mbalo kuta. Likolo ya bato likolo ya ba garde corps Franck Diongo ba sala kité. Ba garde corps no fangi ba beta ba soldate. Bamba ete wo ezaki ba montage o ezaki ba bloc moko monter. Na l'état moyini régime passé kasi esali garde corps ya garde Franck Diongo passe pas mettre moni kamba sala kate ba souffrir na prison na kamba sala kate yo lemba nembo le kana TV confirmer yango ke ngana monaka yango. Mais nous avons le kuta et ça le kuta peu ko loba na ke na yebi yo na yebi numéro na yo. Mais oui yebi numéro na ma bende soki garde corps no Franck Diongo abenga ke po finga ye ma bengi na ndenge ya botosi atuni ya le papa le nom mamu nyoko lo na TV que biso ba garde ko Franck Diongo to beta ka ba soda bamba ete biso to souffrir na prison ba conception justement pour to souffrir na prison vous avez ba prisonnier politique personnel à Kabila ba mon se biso passe pour malokuta yoko le ko confirmer malokuta ba ko lo ba ete ko finga mama na ye a fingi garde corps Franck Diongo mama na ye moko Franck Diongo mama na ye. Cela veut dire que papa Léon Lembalemba, éducation, tout le monde dit que papa Léon Lembalemba, tout le monde dit une certaine bassesse, on va le voir pour une bassesse notoire. Donc cela veut dire que papa Lembalemba, ceux qui Lembalemba, tout le monde était solo, que éducation à Pamba Oyo.
de base oyo bapesaka bana na ndako yo kowana yango te wana ya solo vraiment ya mibale tomoni le quoi c'est comme oyebi malamu ke ete président national na biso honorable Frank Diongo même bato balingaka baboma ye na l'état na régime l'état moyini eza na bato balingaka baboma ye bayati na ndako babeta masasi bato bayaka po basalaka nyonso bakanga no Frank Diongo bamonte de toutes pièces badossier lokuta na régime eleki alobaka nini aleka alobaka nini na limbisi bango nyonso na monte amoni azalaki nango mais neo lembalemba ko mama lokuta pe biso na kati ya ML pe tolobi ete président na biso na tanko nda bozoba wana te mais le quoi biso bana na ye tokotika te bozoba bosoto wana o lembalemba linga pakola yango et pas président na biso papa na biso tokolinga yango te tomoni ke za jalousie le quoi la bêta déjà 2 fois lukunga ya bimana 0 voix ba vota été on va faire est-ce que yo nimi soko no fa no ndaka libanda ML partir à libana ye le mel nga zo voix na zo wana to yebi ngi blo salamaki to yebi ngi ba noma bango to bombe le côté to yebi que le mel attend la jalousie et comme haine et puis tout le monde y a solo temps que on va faire la prison il y a d'accord CP là il y a les gars qui une émission par le blanc Madoli Makambo il y a les gars qui une émission par le blanc Madoli Makambo kasi to kamwa ki ete batuni question akotimba na moko je laisse atuna ki alors bina yega solo maramusu sur wakana no Frank Diongo ya lokuta et puis ya ko confirmer le que ya solo ngaza ki wana bagarde ko Frank Diongo ba beta ka ba soda ya za ki wana ta lokuta ta bondoki ta la haine jalousie bondoki ta la immaturité ya moto lokola ngai na fandi boya de mama lokuta honorable Frank Diongo c'est parmi les politiciens où ils ont besoin un, constance politique. Ils ont été le constance politique. 2, c'est responsable. Un président d'un grand parti comme le MLP. Et puis 3, à Botiba na politique, le Kolanga gouvernement Boyaza, moi na fils politique de Frank Diongo. Na niveau oyo, Frank Diongo a commis nango pasana yango na mboka oyo. Lembalemba commis na genouté, na lobby yango. Batanga ba politique na mboka oyo babima libanda pe na kati ya mboka batanga ba politique ba otira otanga koma leo lemba te kasi soyi ba otanga ba politique na mboka oyo ba otanga komba honorable Frank Diongo ezande bondoki c'est la haine la jalousie na ba ça fait immaturité politique ozolo makambo ozolo kosa ça prouve que ozaki na jalousie et ça prouve que no lemba azar na problème moko bona président na biso honorable Frank Diongo ora ko lobate Tolobi yango. Kasi cette fois Tolobi na été payé 48 heures. 48 heures. Azonga na émission bo solo sika lobaki lokuta, asenga beskusto, azonga wa kete, on a lobaki zaki bo lokuta. Soki te toke na tina suka. Merci beaucoup. Parce que hier m'a appelé le même jour na bengaki. Président parce que là moi je étais là il m'a appelé. C'est ça. Wana c'est faux. Tout le monde le kuta montage. Le kuta. Président honorable Frank Diongo te robenga ete. Tant makamone ko sala makutu ya sala kate, montage sala ka wana te. Ya sala ka wana te. Atia robenga, anga benga na continue, anga benga pona nini, anga benga pona nini. A ko sala nini. Na propre tinga na anga benga sala nini. So ko benga akina bata ko benga lokola MONUSCO akina benga ka MONUSCO ba benga ki MONUSCO ana pas politique ni oya ko benga lai lemba ana pas politique ni honore fa azwa téléphone na ye abenga lemba bakangi ngai ba ni bakanga pas politique na ngo po ya zata po yele ana pas politique on Frank Diongo te soki lelo mama alternance na mboka oyo alternance na mboka obele alternance lelo ezana bato ba bundi lelo pour alternance na mboka oyo na ba kati bato ba bundi pour alternance na mboka oyo zo mona alternance po kabila kende yeba OK honorable Frank Diongo moto a bundi ya banque le côté tango bako kangaye MONUSCO ayaka parce que honorable pas honorable tout sikoyo poli na éducation to zwaka beaucoup plus ya papa na biso minga blabla boy ya linga mafinga te
apesaka moto nyonso tout valeur na ye arespectaka moto nyonso tout et puis abana biso bayi te na politique bolobaka lokuta te yango moni tobeyaka ye prophète politique pa ete nyonso alobaka esalamaka aza o moto asala politique badémagogie te nyonso oyo alobaka esalamaka alors ntango yo kolobama lokuta na nkombo ya bato basalaki eloko wana te ozoconfirme yango mama ya solo quand même toza bato même nzambe ya likolo nadi komona ba minini okosala moninga no likambo te yo okosa likambo ozoconfirme yango tomoni ke eza jalousie eza haine jalousie mpona nini ete poza fa ndonga bima na prison ya linga na prison po akenda po nenga betaka etango mosusu na lukunga hein et puis haine wana ndenge nini ndenge ono fangi diongo aza na grandeur abeta régime asala tout régime ekenda abeta sa nyonso alongola bango mokonzi alongola ye akenda haine wana jalousie et puis tomoni ki ye aza kobeta na cc na makambo ono fangi diongo na pase ono fangi diongo azalaki mpe na cc tolobi yango azalaka mpe na cc. Voilà, merci. Je crois, mesdames, messieurs, vous avez belé Rolanda déclaration Oyo et Salamina il y a MLP. Je crois, pas de commentaire, hein. Les propos tenus n'engagent que son auteur ou les propos tenus n'engagent que ses auteurs. Donc, Bolandi, si l'honorable Léon Nemané, 48 heures à Mekako. Zongela Oyoye à l'Obaki na même émission parce que doit de réponses à que na même émission wana o aleka ki pa ndeko Israël a mekako démentir Oya l'Obaki au cas contraire bakolandé tina suka woni za maloba ya moko ya ba jeune ya parti cadre ya parti ya MLP Oya honorable frère Diongo. Donc vous avez compris, donc rien de commentaires ya Rosala nyoso boyo ki bo comprendre ngo. Merci na Balanda Kabiso, merci maman Chotala Yao, merci na papa Osé Rebecca Bianca. Bani retour aux à travers le monde kuna na mikili ya poto na Kinshasa pe na Brazzaville na Afrique du Sud. Boza partout beaucoup l'on a vraiment merci ceux qui nous ont baillé Tokutani prochainement ciao. ABC One Television, ABC One Television, le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television, le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.